petit déjeuner, kolala kola mukeza bitilité, yawe kumama na yo. En direct, il y a Sentinel TV, Soft Kings TV. Ils ont des petits déjeuners. Kolala kola mukeza bitilité. Nzembo yo tongo malamu pona balandi nyonso ya Proverbe 30-30 bokomelinga ebele pe boza branché na petit déjeuner uta na yeba masia posa ya masumu esilanga na mela mai ya bomoyo. Hey, nazwa ya motuya pauni na ngai ya talo nzambe ale moloto. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Tomwa lelo yo, Yesu kumama, kumama. Mololo na tongo ala musi biso toza en bonne santé. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Tongwa lelo yo, nzambe malamu wa batela yo. Nzambe ya kumama na tongo ya lelo ezande likambo ya petit déjeuner. Nzambe avandaka na motema ya moto. Avandaka su na ba temple teo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Nzambe mozalisi na likolo na nse ya gumbama anetolama sanzolama soki olamuki na tongo za na bonne santé kumisa enetola ye na sali émission awa po bato ebele bakomelaki nga batuni ba question bamiso balobi ese yo pe congélateur no otiaka fongola neti ya bakote kuna. Moni mutu soki azokanga fongola mutu wana mbongo ebele me azokanga fongola na frigo to na congélateur na ye azoboya misuni ya bato bana ne bamona to bato bazaka na ndako na ye moto ata aza na mbongo ndenge nini akoki kotia fongola na nini te ofongola eza kofungwama. Donc mpona kolakisa bino ke biso nasepelisi moto atunaki question nasalaka makambo na nyonso. Mosusu mpe atuni ngai bamisu mpe babengaki ngai bato ebele babenga babi me pasteur bakomi yo oza na bague ya mariage te eske obala tobala te toyeba nanu mpona nini oza na bague ya mariage te. Nga nazali marié na famille parce que vrai mariage d'abord ezali kobala mwasi na famille na ye, donc mariage coutumier yango eza mariage ya Bible. Alors nalata mariage nalata pete na mosapi na église na bala. Ça fait plus de 17 ans, na mwasi nanga, marié na famille, na l'état, na commis na Masina, et puis na
na église fête ezaka na restaurant inzia na ville bato bayebi mutapambolaka libala pasteur Soni oyo lelo azali bongo moto na soloka atiki nzambe oyo tozobondela mpo abongwana. Alors bague ya kolongwa ndenge nini? Bague ya kolongwa c'est-à-dire mosapi oyo bague ekoma moke kanganga mama bena kutu moto ayedanga mpona natia savon na longolango mele na longoli bague ezalaki mpo bague ekomaki moke fale sikoyo kosala koremplace bague nde na butu nzambe aye kotalisanga ke na bible eza na place moko te oyo mobali azopesa mwasi bague. Alobi même Adam na Eve na Eden babalanaka bague yalaki te. Vrai bague eza motema. Tozomona bato baza na ba bague bakotaka botel bakanga wana basi mususu. Alors pona nga vrai libala symbiose ya libala symbole ya libala ezali kolinga mwasi no na motema. Nazo nidi te na tina te na tia bague pour éprouver que na bala to na bala te etamboli nanga nazala libanda nazala kati Angleterre nde kolakisa ke naza na bague. Voilà donc na Bible ils ont la place morote mutalata Bible alata bague. Ceux qui bateau batuni ba question ba moni ke na kosi ba pesanga verset biblique to balaksanga Yesu alataki bague et pas nani be moye ko nini ya Yesu ou bien pasteur nini na Bible alati mutu bague. Donc na répondre bino ezali ndengwa na vrai mariage ali tango bali mwasi na yo na famille église na Bible batiko bali sa mwasi na église te. Soki mutalinga ke nobala mwasi na église na roboya te na rondimango ngape na pambola bato na libala na église mais vrai libala ezali mariage coutumier et on a des vrai libala. Je crois bato ba jui réponse bazako tuna eza petit déjeuner yango moi ti ezaka pembeni yana tongo malili pe makasi bazo sinale na poto que l'Europe connaîtra l'hiver le plus méchant de son histoire. Donc hiver oyo hiver moko makasi et comme bato belé malili oza makasi bo somela bana bilamba malili bo tia chauffage na ndaku bo zangisa chauffage te bo ke bana ba oyo batiaka maya moto na se ya banini ezikisaka bana donc bo tia ma chauffage parce que na année oyo hiver ya makasi depuis Europe eza Europe hiver à makasi yango donc to pesi communiquer. Lelo après avoir commis sa révélation après avoir ramené surtout to yaka petit déjeuner ezali prière ezali révélation ezali enseignement ezaba conseil. Alors na sepela ramingi parce que zana bat mususu ba finga nga me ba continuaka kotala ngo lokwa bozo tala ngo un jour nzambe a retouché bino boza sauver. Na ko encourager ba oyo ba continuer ba zo pesa biso confiance vraiment botia biso na prière bitumbe ya munene mitoyi to longa. Alors awa to yaka ko pesa ba solution ba botana net héros tala ndenge ba bato bazo tinda ba message bazo koma tozo sunga bato ebele tozo aider bato ebele tozo salisa bato ebele mais bato fuba comprendre rapé biso soko tali kaka sikoyo omona eza na nkutu na tinate ya kolakisa ba message ndenge zokoya en tout cas ba boyo kandenge zolandana ba email a pamba eza déjà ya lelo kaka na 185 email pour mon mwana 185 email oui lelo faut ko répondre na moto nazaka vraiment occupé batu o bazo croire na biso bazali bien que batu mususu pe bazo ko ba sataniste na bandokinde o mona bizali na bango ko finga ko critiquer mais chaque jour baza ba fidèle au balandaka biso. Alors na ukolo baboye bato bile batuni question ba mais pasteur ndenge ba jeune belé lobi ba zomi ma vie mbangu ezala ba pasteur ba yembi ba mama ba epoto ba zomi ma vie mbangu sikoyo to sala boni sikoyo to sala boni. Bien aimé, Satan banda ba bengana ye na Eden, banda ba bengana ye na Lola, kutu na Eden te me na Lola. Satan a se décidé à kota Lola te alingi akini kozika ye mokote. En passant au féliciter bande connu surtout ya rassemblement réunion basai na limité le zaki ben ezaki lobby ben dabi ka batwa ki belé thème nango ezaki comment gérer la RDC après le 19 décembre. Et bien qu'après le 19 décembre ezali date oyo institution de constitution mboka ezo permettre
Soussou Kabila a la président Congo a triché l'élection a comme président na Roboma Mose Kabila et puis à Congolais a sakana surtout le 19 mai to relaxer que ba Congolais ba sakana na bango te photo benganae a son Rwanda te mais faut to sila nae parce que prophétie à Simon Kimbango zo ba 4e président a aux à l'étranger a aux à la jeune ba robomé na Congo. Alors ba ndoki église ba ndoki nkamba na église ya ba église de réveil place ba ndoki ba tondi mingi église ya Kimbangisi ya ba ndoki nde ba pesa faux prophétie peut-être ba qui était tokosila na ba Kimbangisi parce que bazo soutenir occupation étrangère moto azoboma bato donc ba kende ki belé pe eleka ki malamu. Alors na tongo na leo na ina lo babu tozara na 25 minutes ou bien 31 minutes mais lelo tozaka na 25 minutes. Alors tout le monde que Nzambe abengana Satan pour Satan a tout ça qui Nzambe talinga ki kokokana na Nzambe. Nzambe Satan bengana ye azuyo mutu. Banda zwa mutu Satan banda kala alingaka mutu te pour mutu a récupérer place na ye. Nazo exemple typique. Toza na Congo batamangala. Papa Jean abalaki maman Anne. Bakabwani na mama Anne akobota na mama Jeanne babalani. Mama Anne banda kenda bokomona vine mobimba banda luka oyeba papa Jean na mama na papa Jeanne basala nini. Pona nini mama Anne akenda. Akobando sala tu libala ya mama Jeanne oyo ayeba ki yete o ayebiti na mobala boya kite ebeba. Ndenge moko biso na Satan. Satan atomboka. Satan se kwa sala nyonso tu na vie na ye bana na Nzamba solo balandaye c'est-à-dire akufa ye moko te ndenge tosomona le Rwandais Kabila et comme nango na suka kope réversoli akima alobi ya kokufa ye moko te abengisi ba soda étranger abengisi ba Zimbabwéen ba Burundais ba Rwandais ba Ougandais na ba Soudanais baya ko boma na Congo or bango nde ba kokufa parce que Congo ezali bongo héritage ya ba Congolais ya ba Rwandais te. Alors na Genèse 14 17 Abraham tango ake kolanda neveu na ye Lot tango ake kobunda po na ye roi ya Sodome akutani ye azali Nzambe akutani na roi oyo ya ba démoniaque azobse pesanga biloko ngana opeso bato. Abraham alobi na kopesa eloko moko te po na muto kopeso te. Na Liki 4 banana 1 na 18 Jésus a outi jeûne prière abimi wakutani na Satan Satan ebise fuka melanga na kopesa mokili oyo mobimba po epese melinga. Est-ce que Nzamba apesa Satan mokili okuta Nzamba apesa Satan mokili te. Mais Satan abotola mokili azokosa bana na Nzambe ke mokili ezai. Alors Jésus a dit Satan lobi nini tu ne tenteras pas ton Dieu et a dit Satan lobi nini ngai atana na nzala nakoki jamais ko changer mabanga et ko mabilia parce que l'homme ne vit pas seulement de la nourriture mais l'homme vit que de la parole de Dieu. Na lingi lelo bandeko nyonso bozolanda nga boyeba ke na vie na yo mobimba soko salela Nzambe solo Satan a déranger yo. Soko zotambola na nzela Satan zo déranger te c'est que botambola na ensemble. Alors Satan azana sa mokili asia poni li felo mani okene moko te. Satan eza bato lokola ba musicien, ba pasteur, ba prophète, ba demi Nzambe ba oyo ba simbikisi ba soto proclamer que bango bazana Nzambe, ba sala ba miracle, bango banza ba Nzambe ya musique congolaise, ba patron musique congolaise, ba simbikisi ba ebike kisi ya mabe, ba bami ko pesa ngo bano ya mike likolo nzala likolo mikate likolo nzi ya nini po ba kufa. En réalité, dans l'homme, c'est le spirituel. Ba bien matériel et tokotikango. Tobotama bolumbu, tokozonga pe bolumbu. Mukolo o tokokufa, bilamba bakolatsa yo parfois ça oyo lingaka te mais yo mtosombango. Mukolo kokufa pe de bato baze belete o ba bongisa bilamba ya kolata po bakunde nango. Et ikolobake tout est vanité de vanité. So que les loko oyo ko sala te na mokili oyo ezali ko simba kisi ezali ko sala na ngenge ya kisi ezali ko kekota na ndako nganga po bonga parce que ezali ba bien moko éphémère
okokufa okotikango na peut-être ça comme un exemple tozala na ba lwambo makiadi tozala na ba tabule ba benga seigneur lay tozala na ba musicien ya ndenge na ndenge ba grand calais ba mona ba gloire na musique congolaise tozala na musicien lokola Rochero te tozala na musicien lokola tabule te tozala na musicien lokola King Kester te King Kester atongi ndako tala munene apesi yango kombo kutu Maison Blanche atiko lala mote bato natangi ba kombo ya bandoki te mais natangi ba kombo ya bato basali musique na ndenge ya succès na ndenge ya nyonso oyo bazui peut-être ngana tozui te bakenda batikango Papa Wemba akenda atikango Michael Jackson akenda atikango alors ndeko nanga Mohamed Ali akenda atikango James Brown akenda atikango Aidi Nabala ezana pasteur mokote na Kinshasa ko tuta tolo nguya musala beglise lelo biso tozo bunda musala koto etonda musala koto Aidi Nabala tika ko nyoko kwa mataza ki a église etonda église akenda atikango. Bien aimé, à quoi ça sert à un homme de gagner tout s'il perdait son âme? À quoi ça sert à un homme ko za banda kwa minene ko la na ba building soki lobby ba ko tchao kaka na 1,50 m au kei? Bien aimé, Nzambe avandi na nkembo, Nzambe azanzambe na nkembo, atinda biso na se ya mokili, to ya kokoma ba millionnaire te, to ya kokoma ba grand te, mais to gagner bokozi na likolo. Eloko monene nazo senga na batu nyonso balandaka nga, susi na ngai yali oyamba Yesu comme Nzambe pe mobikisi. Oyamba Yesu comme Nzambe pe mobikisi. Parce que soko yambi Yesu comme Nzambe pe mobikisi akomema ona resurrection. Nzoto kokufa biloko no ekotikala mais molimo na yo ekozala sauver. Alors lelo oyo bato ebele bazo ke dosambela, bato ebele bazo tatola kombo Nzambe, bato ebele balingi kosala succès mais babosani ete lole yali li felope yali. Bible lobi cherchez d'abord les royaumes des cieux, le reste vous sera donné après. Jésus-Christ na Luc 4 banana 1 na 18 Satan a tenté ye alakisi ba gloire alakisi nyonso alobi na kopesa yo amatisi likolo abitala na se na kopesa gloire nyonso soko fuka melingai ndeko nanga ko fuka mela Satan te ko fuka mela Satan te. Je préfère encore osanga biloko kolia otambola na pasi mais ozala na Yesu po mukolo liwa na yo resurrection koya yo kokota lola. Boyebi lisolo Lazare na riche. Lazare na se ya mokili azali kolia na se ya mesa ya riche. Me mukolo bango mibale bakufi Lazare akei na sika nkembo riche azangi akomi na pasi akomi na tourment. Mutu nyonso to azokufa na libanda Yesu soka akufi pa akomi na tourment. Tourment ya libela ya éternité. Tozali na éternité ya libela. Soko okufi eza éternité na tourment to éternité na lola. C'est-à-dire na ngongo toza na bomoi soko yambi Yesu te. Soko okufi babengeli yo ba pasteur nyonso mokili. Balati ba soutane na ba croix nyonso mokili ba yeko bondela pona yo okokota lola te. Ngonga yangoyo to pesa bomoi na biso pa Nzambe. Ba makambo nyonso tozoleka ba circonstances ba témoignage nyonso tozoleka. Nzambe atiango otiango na matoi na yo po ete ya yo. Mwana mayela ali oyo ayokaka likambo azwi conseil. Mwana mayela azali oyo amonaka événement eteyi. Liwa azobozi ozwi enseignement nini. Makambo nyonso tozokomela 4 accords aman ozwi enseignement nini. Ba témoignage nyonso tozoleka na télévision na internet ozwi enseignement nini. Soki ozwi enseignement te. Soki ozolanda kolala kolamu kozolanda petit déjeuner kaka po oseka kaka po olexatan yonde mutu zo perdre de temps. Biso to kataka pungi na ero yo zolala to tie mate ya oyo ezali po yo ozwa chance ya kokota lola. Ezali yo po okolo bateko na yeba kite. Po lo bateko bate ya kingate. Parce que ça bat musu ba nga bate ya kingate. Bien aimé na Luc 4 banana 1 na 18 Jésus abundi na Satan na maloba guerre à parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Bon moya moto ego vivre na liloba na Nzambe. Est-ce que ozwaka tango tanga Bible?
lelo Bible ezali ya kotanga, Bible ko tiango bandi ko yoka ngo lokola musique. Bible ezali bozo suyoka ba musique oza suye. Bozo ka ba musique ezala bato ba mami wata, bato bazo pesa bino milimo, bato bazo sala bino mabe. Oko somba album po enuire yo. Bake ko boa ka ona nzembo vina o mobimba bakangi yango. Nzambe azo pesa yo loboko po te abatela yo, po ta tombola yo. Na petit déjeuner to kaka ko fonga bino miso. Ngala lingi yo na ngato kutana lola. Na lingi te okende na tourment. Na lingi te okende kozika moto libela. Na lingi ngano to kutana lola. Me po to kutana na lola. Esengeli yo pesa bomo indo na maboko ya Nzambe. Nzambe akozwa lokumu, Nzambe akobatela po aza Nzambe malamu. Tukumisi Nzambe pona tongo lelo. Tulingi Nzambe apambola moko na moko. Tulingi Nzambe a visiter ba oyaye. Pe Nzambe azala na biso. Nzambe malamu, mubateli malamu. Toyoki susu mongongo na Nzambe po aza Nzambe malamu o abatelaka, o atombolaka, o anetolaka, o azaka toujours sima ya bana na ye pe sima basai na ye. Nzambe azwa na ye lokumu, Nzambe abatela na ye, Nzambe a pesa nyonso tu o biso tozango posa po aza Nzambe malamu. Akumisama na ye, tongo alelo ezala tongo malamu, tongo alelo liloba oya Ligue 4 banana 1-18 efungolo miso pe pambola yo. C'est ça qui petit déjeuner. Merci. Si vous avez une question, vous bengi, vous commis, tous avez un esprit à discernement, tous avez un esprit à cause de la bananité, paganoté. Mais tous avez un entendement spirituel, tous comprennent ma caméra ezoleka, tous comprennent volonté ni yanzambe zanini, pe nzambe akoleka na kopambola, pe akozala na kati ya liloba na ye. Nzambe aza malamu. Nzambe mobateli, Nzambe aza motumbo, Nzambe bongo na kate, aza lolenge moko, lelo lobi na libela, tongo lelo za la tongo malamu, tongo lelo Nzambe afongola ba dikuke, bisika nso boko kende za la bénédiction, beaucoup misaye boneto po aza Nzambe malamu, to za la discrété mais to pesa bo mona c'est pas Nzambe oza malamu. Nzambe aza mobateli, aza motumboli, azali Nzambe na mawa, Nzambe malamu, azone loko. Merci.